Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant Nabanda 5 minutes, il y a Lelo Nazali vraiment ko tenir il y a ko remercier Bino na fidélité na Bino Batu Obolandara 5 minutes parce qu'ils allaient Bino Moutou Bossalaka 5 minutes. Donc vraiment, je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité parce que ce qui Bino Bosali Kota là, les sous 5 minutes, 5 minutes peut exister les sous mais ce qui Bosali Kota là yango, c'est que Bosali Komona Moussala ezali Kokende Malamu, c'est Malamu. Donc une fois de plus, merci Nabino à mon nom personnel, na équipe technique Mobimba. Il y a 5 minutes. Il y a Lolo Swami à la réalisation et Doudou Swami Doudoulé na caméra. Donc vraiment, toko cessez jamais ko remercier Bino na fidélité na Bino. Donc 5 minutes, il y a Lelo vraiment Nazalina et Sengomoko ya makasi parce que Batu il y a Kanambe bakanisi kaka bango mutu balobaka parce que président de la République na biso oyo tozu sikoye azana stratégie ya kolobaka lobaka pambate ye kaka ba action ya mwana monique kombo na ye na epsaki bino soki batumboli kaka ezali fachi béton ye ba œuvre mutu ezali ko sala ba polémique wana alobi azali na ona tina te yango na lobaki ye akofouinete na passé ya ba kambweleka na mboka na biso mais bomonaki na Belgique azalaki na Tomoko vraiment abandé ko beta discours avec véhémence pour le que boza la calme parce que surtout zolo bala makambo yo ya passe au bato bayoka passe na kanzi Félix na famille Tshisekedi bayoka passe koleka boza la calme boye bake CPI eko salema na kati ya mboka na biso CPI eko salema na kati ya mboka na biso bangwali manyoso tu oyo bayiba mbongo ya peuple boyitu yoka wake to ko sala ngope mission mobimba ke Chibala zalaki wana grand fa kwa yangana bomona mwana ne ayiba esoki combien de mbongo akipate donc bango nyoso tu wana bakoleka na kati ya justice donc CPI ekosalama na mboka na biso ekozala kuna na Hollande te na la ete mais na kati ya mboka na biso donc tozala calme batu nyoso oyo bafakola mbongo donc nazopesa pe message na mende kokasate ke masolo ya diamant tobosana mende dosa diamant na yo ezali osho okokende na luzumu okobeta boloko pona diamant ezalaki ya solo après comme na maboko na o et comme diamant libanga ya lukuta yo kasi bato na bayutaki musika ti baya baebi ba diamant yo mto ebi ba diamant koleka donc mende yeba ke lisola diamant et silité okobetela ngo lubwaku na bato nyoso tu ba boma peuple congolais ba boma batu donc batu oyo ba boma batu numéro 1 zali Kanambe donc Kanambe donc ndenge na loba akozwa solo na mbutu pe na dikosi to kange na mboka na biso parce que ça me fait rire natango batu msusu bakoma kolobale msusu ke oh non il faut qu'on féliciter Kanambe mutasala nyoso tuke donc peuple to sali be élection non Kanambe alingaki be élection wana te Kanambe zali peuple mutu atindie na makasi akende ti na élection parce que Kanambe to tchaki contre mira za isu na choix msute mais boka sa te que Kanambe zali na bula au sala be élection Kanambe zali na bula au sala be élection te ceux qui ya zali vraiment vrai démocrate parce que tango mandat na esila ki ango katambala moko asali élection mais tant mandat ne sili azali ko lukwa ko prolonger abeti soki ba 2 ans bato combien ba kufi peuple congolais tous amnésique te pona ba peuple congolais to comme ça amnésique biso moko boyeba makamni eleka soki Kanambe alinga ki be élection bala moko tant mandat na esila ki amibale mbala moko alinga ko tika mais Kanambe a insisté yango muté boteli biso ba mukende ba kufi et boteli biso donc bato ba kufa na parti ya IDPS bino boko bosa nango te bolo bate ke Kanambe azali mutu moko boye apesa ki biso be élection non parce que to memaki tina suka donc to tiena mira makwanza parce que yango mutepe et boti ndeko to peuple muta memie bato bazokasa o Kanambe muta sale passation de pouvoir rien Kanambe n'a rien fait Kanambe soki ezalaki ndenge wana dès le départ angola bon na tiki siko bona Kanambe abeti combien de mbula abomi batu combien na ba manœuvre na banto sala donc botika ko bosa na makambo noki mais boyeba Kanambe akokangama Kanambe 2020 na batu na miyibi donc justice mutu ya mboka na biso ekokanga Kanambe donc Kanambe boyeba na bino bokansa bato beli bakota ka émission kaka po bayo kaka ke Kanambe akozwa masolo na mbutu pe na diko ezali donc lisekite pe ekosalama donc lelo
Émission à l'élo, il y a 5 minutes avec César Ngadi, naye po na félicité Kabound Boyebi Azali, premier vice-président et Assemblée nationale, Azali président Aïe, il y a parti Nabiso UDPS, bon moni discours à Betaki, à ABC vis-à-vis na Kanambe yo, so continuer na ba contre-temps au Ngosala, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, peuple mutu a s'occuper na yo, ba yo kanga yo kuna kombrenge yo kuna na kingakati na yo peto bimisio na mboka na biso na makasi. Kanambe ayokaki yango na batu na ye Kabunda zaki clair et net parce qu'il faut batu ba comme le Kanambe bo parce que Kanamba kansaka na batu ne ba kansaka ke batu na côté na biso ba yebo lo bate Kabunda c'est clair habita yo soko continuer ba contre-temps aux sala kaka tozo monaka yo peuple mutoya ko déloger na kingakati peto bwaki yo libanda e ko za jeter bo monaki bon moni yango ndenge na tchelibino bozo mona yango ndenge Kabunda salaki déclaration après ba nyangala kata oyo bato bakuba baza ba congolais so ba congolais te ba koma okote la Kanambe boyoki ndenge basalaki réponse na bango na kanisi na zo tchela bino bolanda penza ndenge balobaki parce que zo pesa mawana passe na motema ba congolais ba koma kolobabo. Jean-Marc Kabound, président AI de l'UDPS et premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsable, diffamatoire et injurieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. Propos de nature à plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle dont il ne mesure pas les conséquences par manque de maturité politique. 2. Le FCC rappelle que la République démocratique du Congo ne peut se passer de l'unité de tous ses fils et filles incarnés à ce jour par l'accord de la coalition qui existe entre le FCC et le CACH en vue de garantir la stabilité et la paix. Le FCC demeure saisi de la question et promet d'y réserver des suites appropriées sur le plan institutionnel. La conférence des présidents du FCC rappelle à l'opinion nationale que son autorité morale, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, est le principal artisan de la première alternance démocratique et pacifique du pouvoir au sommet de l'État dans notre pays depuis l'indépendance. À ce titre, il mérite respect et considération. Le FCC reste attentif à la suite des événements et répondra de façon active et militante à toute provocation d'où qu'elle vienne. Le FCC réitère sa loyauté et son attachement à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Donc bino moko boito landa donc banyangala kata oyoyo donc bako pakata bango tu na Kanambe boyoki ndenga lobi
Kabundu pas vandité a zongiseli bango sous réponse à lobina bango donc a préféré que toi dailler a préféré que toi kufa parce que bazolo ba senga excuse a senga excuse na nani est-ce que Kanamba ça senga excuse na bato aboma Kanamba ça senga excuse na 2 ans oya betisa papa Tshisekedi maman Martha vanda na se pour Kabunda bandoko senga pardon Kabunda lui me voir kufa me voir dailler qui a senga pardon a senga ka pardon te. Et puis, ça, on a Kabundu, on a touché aux athées, aux alliés élus, il y a peuple, aux alliés, premier vice-président, il y a l'Assemblée nationale, il y a un mandat, Tinasuka. Donc, vraiment, les alliés passent au moment qui discours, on a vu tout à l'heure, à Bruxelles, il y a un discours au président de la République, à Betaki, na rencontre, na diaspora, on a 4 à Paris. Bon, mon a qui n'a ton à l'écolo, parce que pour na royer, ça va tout que vous à la calme. Boza la calme bateau na chiwana ngam na chaba premier ministre ngam na chaba idolo ezoite pa na bateau na bazala na makambo oyo ngana zolo batinga na déboulonner bango pa bateau bazoka sa neti o bateau na alobi ozala mutu ya côté wana ozala côté wana idolo bako mema ezali ya Félix Antoine Tshisekedi bozo mona bino moko na 100 jours kuti salamaki avant gouvernement za ndeni balandi idolo parce que mutu azo pesa idolo ezali Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi Béton donc yangona le na bateau ozala calme nazale koyo sabino susu epesinga mawa na pasi na motema na mechamba la mobota la moto soki amutu na yezo sala bien mutu oyo ya pepe ide azali kolobake donc yekuta bando pesa conseil na Kanambe ke atika pouvoir te continuer donc mutu a lobby penza vis-à-vis que ya bandaki ko conseiller na Kanambe ke atika pouvoir te a continuer kaka donc ti soki mbula nini ti soki nini donc bato aboye donc bango bazobosa na ke kala ba dictateur akala ba image ezalaki te ba image toza ko bomba yango parce que mokolo Kanambe to kozwaye bato to kotal place bako kima nazali ko leksa bino donc docteur azolo bezo pesa ngai kanda donc on dirait na kanga iso na zengi na munduki et tobola ka télévision na koko tirer donc boka moto makamba zolo. Vous avez nos encouragements. Joseph Kabila, qui, en son âge, il a accepté de laisser le pouvoir, alors que moi, je lui disais, président, vous ne devez pas laisser le pouvoir. Kabila m'a dit, ce que j'ai dit, je dois faire, le respect de la parole. Je pleurais quand Kabila a dit qu'il ne sera pas candidat. Mais en dépit de ces sacrifices, il y a des Congolais qui ne veulent pas reconnaître ce haut bienfait. Mais nous disons, si Tshisekedi est président, ce n'est pas de la volonté de la CENI, c'est de la volonté de Joseph Kabila. Est-ce que Moutou Aboye Penza azali normal? Moutou Aboye azali normal azolo bake soki lelo donc président Félix Tshisekedi azana pouvoir ezali parce que Kanamba lingaki te peuple Moutou alingaki peuple Moutou amemi bo na nzambe ndenga sali makambo na ye. Na lobi Kanambe azalaki jamais na boulot wana parce que azalaki na boulot wana dès que tant asisaki masolo na ye mbe bato bakufa te Kanamba amemi biso combien de mbula combien de bato bakufi. Donc botika ko beta discours wana oh Moutou Aboye vraiment film oyo ko bomba na mutu oyo tokota la place akokima donc vraiment ils allaient passer na motema donc Kabundu vraiment toza sima na yo il faut beta ka ba discours aboy pour ba ke bato msupe ba ko zong c'est la bango ba réponse pour bango bazali ko kansake donc bato azali te pour na kozong sa bango ba réponse ba kansi ke bango mutu bazala monopole akoloba ba ebite ke biso to yebi kutu koloba koleka bango donc ils allaient vraiment eloko ya kosakana te yango na lelo to beta ki penza sete pour na oyebisa bato nyoso tu batala 5 minutes ke bato nyoso tu tozali derrière Kabunda yebisi ke donc Kanambe soko continuer peuple na biso mutu ekoya ko déloger yo to memio to boaki yo libanda bato na ye ba sa neti bazong sa réponse Kabunda bing nani ngai sia na senga pardon na nana do senga ta pardon na mboate ou bien na makapu te na senga Kanambe pardon ye Kanambe sa senga pardon na bato tout abomba na mboka na biso na makambo tout ya mabe asala na mboka na biso boyisa na Kanambe abanda nanu ko senga pardon
pardon bongonga na kosenga tima bato ko neti ba kanambe na ebité ce qui mbongo ya on ozomona bato nyoso to na bakoma ko sala neti malanda ngombe ya kanambe parce que bango tout ba wita dans les neya ba yaki na mbongo te ba zui mbongo na bango muyibi muta permettre bango ba s'enrichir ezali kanambe yango na mona bakoma ba zoba bozomona ndenge batandaka bango ba neti ba ngulu azamba po batala kanambe bakota kanambe parce que ezali ba yebi ke muta ko permettre bango ba yiba ndenge babanda ko yiba ezaka kanambe parce que avec Félix Antoine Tshisekedi ekosalama jamais donc ekosalamaka jamais donc batouana donc il faut bakotela ka kanambe bazali na bulu musute il faut bakotela ka kanambe botana muto utaki na baboti na famille na ye na batu nyonso ba utaki na baboti lelo bakoma babindia de boyo kana no Sonia yosaki biso tango akendaki na première sortie ne po batu bele baba Félix Antoine Tshisekedi azo voyager bele Félix Antoine Tshisekedi azo voyager bele parce que azan a problème d'expression te Félix Antoine Tshisekedi français ali langue maternelle na ye bozo mo ndenge azo beta ba discours azo ba mama solo donc sans kutatanga kanambe kutu donc atakutu batieli eloko bakomi la ye azo ba la botala nanu kanambe bakomi eloko atakutu bakomeli ata batieli faute oye bakutu tekeza faute botala ndengi vidéo on a tiaka place kanambe ole aloba une alobi un place aloba le alobi la botala bino moko ndengi bano bazoseka kanambe Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. Aucune raison. Papa Joseph, on dit aucune raison. donc kanambe mutu lokwa kanambe boy mutu lokwa kanambe bo ba komele lié parce que a ezala rappel ba présent a pe ba komela ba mais yo moko il faut ça la bouillon yo moko ye ba ndenge nini ba ko komele lo makampata ngo zongo oyebi ndenge ni ko corriger mais kanambe ayebe lo côté do ba komele n'importe quoi attend pe n'importe quoi kanambe azani ti robot moko bo programmer na likambo ba akoki ko dévier na makambo susu te botana nu kanambe mutu lokwa kanambe wa biso soni nazotiela bino suboyoka discours au kanambe abetaki donc na Nations Unies na Conseil de sécurité tanga bimaki sika donc kanambe zo tanga me bozoka ba chwa donc kanambe penza muto abo penza donc to bando comprendre ba présent bona ba era mobudu tant ozai kala ba présent boto mona bango na ba mboka moko ba Tchad ba Niger to ba présent bo pe bazala mais soki biso to salani to ozwa muto loka kanambe pe akomi présent bolanda bino moko na bilili ndenge kanambe akusa biso soni na Conseil ya Nations Unies où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Donc bino moko bolandi donc mutoloka kanambe mutabo lelo penza ngai penza sona zaki pembeni kuna nazana kisasa kanamba ko diriger ngate na préféré na kufa ndai kabunda lobi na préféré na kufa ke na senga pardon na kanambe atakutu mbongo comme ça bato bazoba mais pauvreté tu pas alaka pauvreté tu ozana rien mais oza têtu obike mutambongo à comprendre yote pauvreté tu babenga bango donc ozana rien mais oza têtu donc ozana orgueil na yo ozana personnalité na yo donc ezali wana eleki makambo surtout donc pas bato mususu émission to salaki wana ezali entre biso ezali famille le loso ki likambo eza bien te na kati ya IDPS eleki mabe to koloba yango pour présence à le courant pour ekendisa masolo mina moni émission ngana salaki donc bazayewa bakomi ozwango bakomi partager bakomi loba etali binote wana to lobaki vérité boka sate ke so to lobi ndenge wana ke obie soki ndenge ni to zana kati ya masolo na biso d'ailleurs nazo annoncer bino déjà que week-end yo bokozwa émission ya présent IDPS Île-de-France akoya ko limbo la penza bien beaucoup comprendre makambo nini elekaki na visite ya président de la République awa na France donc vraiment week-end bokozwa président
il y a UDPS Île-de-France à Koya a expliqué Batou ndenge penza elekaki. Donc pour Batou ebele ba komi ko sepela ba kanisi soki ndenge ni UDPS ezali parti moko ya ba démocrate. Donc bakoko yebisa ote ke koloba bote soki likambo eza bien te ozali na droit ya koloba ya ko revendiquer ya ono moni biso to lobaki parce que ezalaki bien te parce que UDPS ezali n'importe quel parti te ezali parti ya papa Tshisekedi parti ya papa état de droit papa il y a démocratie il y a ono moni ke tant tout le monde ke lekaki bien te donc to lobi yango et puis ba continuer ba tutu ba valider yango donc bokansa neti to neti ba lobi botoko yo pesa ba mbongo bona ngai sia ba pesa mbongo po ba sombanga na IDPS ba sombara mutu te so ba sombi mutu donc c'est que ozali mutu IDPS te neti ba Bruno Chiba la makambo sala bazali batu ya IDPS te biso to zali na kati ya masolo to lobaki parce que parti na biso ezali parti moko il y a démocratie sur les Kambezali au Koloba. Il y a un moment la présidente de Sondenga tena discours, bomoni batu a comment ça la marche na mboka na biso donc lacrymogène ba balte donc au tambolo au lembi au moko au zongi na ndako lobi oh bakipenga te c'est ça UDPS donc ezali ndengwana donc vraiment les lieux les gars poto beta c'était donc Kabound une fois de plus toza sima na yo Kabound donc ko tikela bango tante mema bango ka likolo ndengwana donc so ka likambo bujuja ozong c'est les bango réponse donc kanambe ceux qui a meki lisusu bino kansa makambo ezaka je makamba vi omoni tolobela yango susu toyebi biso moko eloko ni tozo sala omoni enquête à vie l'Obama boyi makamni kanamba sala boyebi te bon tozala calme Kabundi mema bango ka di kolondengwana pardon o senge pa mutute kanamba bandananu ko senga pardon boyebika question na komi na suka ya émission na pesaka ba mbote na base onyo surtout les allés éparpillés dans le monde donc na bandara toujours na Ziko Mayele l'honorable député indéboulonnable merci na surtout ça le rapport na mboka na 5 minutes avec César Ngadi siko nazali ko pesa mbote na esengonyo surtout parce que na apprendre vraiment que maman oyo alandaka 5 minutes tous les jours maman oyo kombo na ye Mami Céline Kaindo yazana kati ya Naples na Italie kuna azangi saka 5 minutes te donc merci mingi na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes une fois de plus maman Mami Céline Kaindo ba mbote belé pe félicitations na fidélité na 5 minutes avec César Ngadi na kei siko na kati ya Tunisie pour na kopesa base oyo ezalaka na kati ya Tunisie ba mbote ebele Guilain Massa avandisa masolo na petite sœur Pemba donc ba avandisa masolo il y a 5 minutes avec César Ngadi na kei kuna na kati ya Londres pour na kopesa José Nkanwa qui kakamene donc yé avandisa masolo na kati ya Londres Massa nanga José Nkanwa donc vraiment esengwa trop na kei na kati ya Hollande pour na kopesa mbote na les grands producteurs oyo produisaka ba mindele ba école belé tilelo ba tune ba betarandulu donc Fridolin Bonkomo Fridolin Bonkomo ba mbote ebele de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment na komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na lobaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos observations, de vos suggestions, pourquoi pas critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir directement sur notre site kleboaoriginal.com et sur notre compte YouTube. Donc nakomi na suka ya émission na biso ya lelo donc vraiment na sepeli ndengi bo landaka 5 minutes bozali na torte parce que 5 minutes ezali des cours d'éducation civique parce que congolais comme un civique il faut toujours que ça civisme na mitu aba congolais parce que congolais oli andima azali ko ndima te neti azali ko loba bazaiwa bazali ko pola me bazali ko ndima te bazaiwa bazali ko pola me bazali ko ndima te mais suka na yango ba ko ndima parce que moyen ko wanga ne kozali susute. Donc cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Swami assisté à la caméra par Doudou Swami Doudoulé. Donc nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Degnaïb Sarabinoga ke kanambe toko manke te fozwa masolo na mbuchu pena dikosi.